nake kokota na vexe na lata natala edingwa ye bijou alobi nini la bijou abuta bisi komto msoba evie oyo mtema abalisu kwata banda wana di kabi mera alobi place kindabuta Martins ne dingwe kendaka ni mais Martins abetanga na matali donc nezaki avant okuta ne dingwe fo bundana nanga mais bijou kinzambo était patron l'homme de ministère netinga moko po ya saka ba numéro à l'écolo donc yende mutu aokoka et puis to na 20 mai bijou kinzambo était a gagnanga abetanga yi dans un kana premier mystère lié à yeba ya population bien kindana ba camarade bazane na France J3 mobile enfant chéri et dingwe banana on andé mais nazali chef coutumier pour makani mbuki Tintin inana Tintin oyo anga pouvoir na tion na katali bota papa kutu nanga na 99 ans akufi comme nazali mutu abakisi makasi edingwe pe akomisenga sur likolo nde bataki pakolo to akufi nani akozwa kisi kona kata famille ngaka nganga donc nganga bamonaka nde nazolia bango bamoni ke non ça ne va pas koko bachef coutumier bana kisi te ngane mna pia bango bakisi bazata numéro te bango bakindokika ya kokota bakindokika ya butu ya obeta masasa butu menga za masasa ya moi mutu to amona lelo so gouvernement etengaka bapesi na chance wana bato wana este na kotimisa bango pe bato bunda te na otracer bango to na otindaka eloko na osimba bango 3 so na teboy plus de 5 millions de personnes kuna basoda na to bakufa déjà de Jésus na neneti obi na zana pasi elongane na sala bana na razuma Kinshasa ne die mwana tsukatira okima biso ngane na zumisa bana kolonga bon de kadinga ali papa na bino osanga ilifete pona yibi anoko linganga na bolingwa sulu donc on ça le monde on a déborder nanko mais avec des raisons je pense que comme makambo ya liwa ya monsieur de Jésus rapport na ngana katsa donc lelo bangone sobaki na tikali na enfant chéri et dingwe banana on andé mais nazali chef coutumier pour makani mbuki Tintin inana Tintin oyo anga pouvoir na tion na katali bota papa kutu nanga na 99 ans akufi comme nazali mutu abakisi makasi edingwe pe akomisenga sur likolo nde bataki pakolo to akufi nani akozwa kisi kona kata famille ngaka nganga donc nganga bamonaka nde nazolia bango bamoni ke non ça ne va pas andimi te keza na kachere aza na pasi koleka paso je pense qu'on a ba image ndenge nazali alefie tina matisi na avion bajoueur à Mazembe bayebi avion ekalaki taxi avec alekokana j'étais le seul ya koya solo ekimpateki kobeta je pense kotala na bavideo image moto ozali nde na vie tokota na tarmac tokota na tarmac ntango nazoyebisa vie bandeko wana eza si nazwi yango nake nango eza na cimetière ya limbatika eza trésor moko kashe oyo ezolobi na makambo oyo ya bandeko c'est-à-dire vie akokutana na kimia na minute place alors je suis un grand chef coutumier pour makani na Tintin donc remplacement ya Tintin ngai nazali mwana kasi ya mboso kodia donc wana grand frère ya mama abotinga donc nazali numéro 1 ya ba chef coutumier ya lukonga ngale manyonso donc nana pouvoir ya bokoko ba chef coutumier bana kisi te ngane mna pia bango bakisi bazata numéro te bango bakindokika ya kokota bakindokika ya butu ya obeta masasa butu menga za masasa ya moi mutu to amona lelo so gouvernement etengaka bapesi na chance wana bato wana este na kotimisa bango pe bato bunda te na otracer bango donc na otindaka eloko na osimba bango 3 so na teboy plus de 5 millions de personnes kuna basoda na to bakufa mais on obaki loko moko na monde wana oza nani na monde wana na monde dans le lobby nazali na kata monde je suis inspecteur général du monde invisible je suis magistrat suprême licencié en sorcellerie je suis enfant chéri de Lucifer jusqu'à Jésus-Christ 1% pour Jésus 99% pour Satan il y a zaki procureur général ayo comme sport titulaire président na monde wana bijou kinzambwete balobi charge ça va bijou kinzambwete babi wana mon ami propre ba patron
Kaka mibale na kwa. C'est Bijou Kinzambwete na Eri Mwate Mose fa chemedi. Donc masa wana pena mutaya banga na matadi na 93 tina bunda na papa na Martins masa na kindo kia ko sana te yetanda ko simba biloko ya pauvre Martins. Donc Martins ne dingwe kindaka ni mais Martins abetanga na matadi. Donc nezaki avant okutane dingwe fo bunda na nanga. Mais Bijou Kinzambwete patron l'homme de ministère netinga moko po ya saka ba numéro likolo. Donc yende mutu aokoka. Et puis to na 20 mai Bijou Kinzambwete a gagné a betangai dans un canal makasi. Pardon papa, tu me posais la question pardon. Est-ce que bino ko komiye bakake Nzambe bazali na mondo wana? Nzamba zate Satan nem kazali. Ah bon? Biso ga bana Satan donc ngana okufa na Satan ngana yamba epena ko. Donc ningi pena do. So na fungo na ko fungo ba seke ezana bikeko ezana banguma. Fungola. Na moja amasanga Bijou Kinzambwete patron na kata Congo awe dingwa yebi Bijou Kinzambwete rambole bla masoko pete oyo dingwa tiki na bambongo na bakache zaka rambole bla masoko pete démoncer enfant chéri na yebanda nonande na Bijou Kinzambwete siko trône wana ya vieux dit eza maboko ya Bijou Kinzambwete donc oyo Bijou ndem taza trône wana opesa mwana ya vieux donc Bijou Kinzambwete pas à so bozoyer l'homme de dollar paye. Est-ce que vous respectez Malobaye Dinda Lobin que soit Kusuba Kundina qui mais wana eza d'accord to kuna métropole Bijou Kinzambwete mto sa joie so salaire bato bakekufa ba dans Bijou Kinzambwete po oya loba atanga sofane to lia aloba leke nanga masobe soki longa na zate bobo ngiselanga na kimbanze ke libulu bien na kozala na botanga sika mona bastarte aloba yango donc ça je n'ai pas Bijou Kinzambwete faux pour soit Bijou Kinzambwete. Merci. Pardon. Alors Nazal le seul alors mon charge à ma cameraman azana te azana wala ba je pense na que le moko oyo eza frère na osala ngo ça crée des problèmes yolanda moko mwana yolanda hein ba cameraman kuna ba wapi yona ke na na popo yo c'est parce que naza caché la liboso oyo ewakisa je suis le seul. Vous comprenez? Moi je suis beaucoup concentré sur moi dans ma tête. J'ai fait avec mon vieux 27 ans. Image à Soukangane na Katanga. On parlait avec lui. Et là, on va acheter toi la maison à côté santé avec son normal. On a 4 qui vous salez pas. On a pas au malade. Et moi, on a dit droit bandis. On va demander pas ça, pas téléphone, c'est bien. On a un rapport. Tout le monde. Vous voyez, les solos ceux qui vont refaire la façon. Je suis simple, je suis patron na ndako. Ouais, donc la biloko wana ba fiki ko de la moté, ba bien, ba nini, là pour na ko de la moté. En limite que za na kachera za na pasi ko le passion.
Je pense qu'on a une image, il y a un avion, un joueur à Mazembe, un avion, un cala qui taxi avec Kale Kokana. Et j'étais le seul à mourir. Solo je pense que dans la vidéo, l'image moto ça une avion donc dans la tarmac. Donc dans la tarmac, quand on a joué c'est fini. Les gars déjà si na joué en haut, na kena oja na cimetière de Mbatseka, ça trésor moko caché. O izo lobi na makambo ya bandai. C'est-à-dire vie à na kimia na minute place et puis dans mon mystère on c'est complète. Moi je suis docteur en métaphysique. Atikala kozala élève ya ibingote na spiritualité non azala élève na ye na sport ekatiaka liboso oyo ye andima kobimisa banda salamu mwana biso et j'étais le seul ya koyebisa papa mwana biso foto komisa je pense que là la mission de porter rapport là bombachi encore asala souvent na biso ya champion arabe les seuls catcheurs banda obeta époque na ngata na communauté on est au béta so souvent na moko de moi na mozo na bien ils sont là donc na CP na bien de papa na ngata c'est bien moi ministre na biso na boyo ya sali biso na ba collègue catcher parce que il me suit de la catcher na classe ba collègue la catcher sans polémique, sans niveau et l'équipe. Donc, Nazan est là, mais sauf, les gars qui ont moi, mais le pôle à moi, Nazan, je suis sous charge, je suis reconduire notre champion qui est là, qui est Makiba, pour la carrière. Tu vois, Nazan a soumis une bombe à tout, donc nous sommes dans la photo, comme il m'a dit, moi je suis patron, moi je suis là, on a tout le complexe. Mutu aleki mutu na mokili azali elaki eleseli oye ndenge nga naza je suis mystérieux oluka nga na Facebook nulle part omona nga na loba émission ya mystère atono oyo eza ya kotonda na batango tya makelele vous voyez donc sans polémique oyo ayebi biso kinzambe te ayebi donc contact na nga eza 085 056 21 14. Donc, malgré j'ai accueilli ma boutique à tenter, ma communication aux hommes, ça sur le public, pour accompagner moi. Parce qu'après tout, c'est notre leader, c'est Dieu qui dit, c'est mon fils à moi. J'ai plein de trucs, je parle avec lui. On a une image de l'ambulance. Dans le moment où tout ça, l'entraînement, il y a jubilé. Au moment où on a offert un peu de chercher. Mais, on se condamne à monter. Pour nous avons appris ici, nous avons fait la volonté. Tout vient de dire, on a dit qu'on va mais on a dit qu'on respectait mon salaire où il y a tout là. Mon salaire, on a respecté. Je ne pense pas que nous avons beaucoup de mal à merci à l'audio de Nyonso. Merci beaucoup. Juste, Lenaya, voilà ya mwilo kuna oloba sikoyo tangu sikoyo na bandi kosala ba spectacle oyo ezwaka disque d'or Thompson ya bomoi c'est bien moi na dit na porte il dit mama dit bijou kosala déjà lit on bien sûr David TV ngati kala na sala kama makambo yo bunda biloko ngana okota ti so mona obimisa na obligations eza na kati parce que quand atali longo yo toke na point noir toke na point noir
nafandi naokanga souler de kati mpona bundana katie moko ndundu mwadi si je ne trompe pas natali mama moko aye mpona suka mamari akolaki na bamaladi lisusu moni mama moko azotya tumbaku boye o naoluka bishuki nzambo ndenge nasolola apie lisusu amere abosi azotinda nasolola nini cela lui dit eza soki moto aye na mambo ya spiritualité vi abanda otelekende solola na bishu parceke namonaki neti ye mpe lisusu mo lisolo oyo mpe déjà ke fo tobetango devant télé mamari akenda nani mpe akenda nazwa na fanda asha nde ayebaki mamari asha te o bijou wana mama badieti mama ona tele mama nazwi na kene nana kosa bayebisi nga yo nde papa badi ayoka posa nango ezaka moko nga nabotaka bana misala nga na papa na yo abota lisusu mwana mosusu ye mpe abota su mwana mosusu binemi na biso sadati esalelanga effort tobanda kosokola po bana baza na kati bakoko deja bakomi mama tenketi oyo ekotisa deja de jésus na neneti obiki naza na pasi elonga nde nasala bana na bazonga kinshasa medie mwana tsuka tila okima biso nga nde nazongisa bana kolonga bango de kadinga adi papa na bino osanga eloko te mpo na yebi anda kolinga nga na bolingwa solo donc nalosala biloko mona banda kodéborde na nko mais avec les raisons je pense oyoka makambo ya liwa ya mwasi ya de jésus baport na nga na kati ya famille donc lelo bango nyonso bakei natikali na bino likolo nango letina osolo naosanti bachef bokai héritage moko te héritage nanga kaka moko mwana je pense naotolo bango eza na presse awa mwana oyo yanga natikaki na bamakambo wana nofundation te mais mpo na mwana nanga nazo recommencer mpona accompagner c'est bien moi aussi oyo natelemelaki papa na die fo tokomiseka tie omwana no aza mutu ya kosambela yaka na koindispose biso makasi bokofanda boza na kati ya sanctuaire bosala makambo die azo indispose biso prière owa mais un bon jidoka akokenda alingi mambo ya kisi te angaki na kobunda dia kosomba aisha na coin mais alingi mambo ya kisi te akopakola ntango akokota anniversaire die place na kozwa décision ntango asali examen d'état tellement die il était fort bapanzaka motuka ya aya refuge na ndako nde na bandi kochange mwana makanisi afanda bona bimisi mbongo die bazali na manifestation moko okende papa tona mbongo ona opesa o portefeuille ti papa esa nazopesa oyo premier mystère die ayeba ya kobimisa titongo ye akenda na bacamarade baza nde na france J3 mobali tozonga kuti na makambo ya mamari na bosa nake kokota na vexe nalata natala edingwa ye bijou alobi nini dadivio abuta pe omuta mosoba ya vie oyoki omutu ya maki abalisi bokwata banda ere wana ti kabimere alobi place akenda abutaki yo mpo obutaki